en tout cas nabi ah madame Belleville oyo nzamba inspiraka ye avertir batu ateya batu asaka babiloko boyeke babiloko bamakamba boyeko salama ou comment na raisonner mbamoko film homicide na raisonner nabi oh sœur nabiso Rita akufi en plein mariage ndenge tonton Dako alelaki mwasi na ye akufaki en plein mariage. Donc esalinga nzoto malili esalinga kobanga très attention na mokili oyo toza lelo mutema mabe komi makasi tango madame Belleville azoya koteya na bafilme eza moment ota bato bazolinga c'est ça ozomona madame Belleville azoteya na bafilme na ye mpona kolongola bandeko na biso mpona kokebisa bandeko na biso mais ya de bato oyo bazoya mpo badistraire bato mpo peuple de Dieu azala verti te. Et puis mariage nini? Mariage na biso kaka oyo ya Kinshasa. Et tout le monde sert na biso Rita. Rita sert na biso atiki biso. Di kama oyo en tout cas nazo pesa ba sincère condoléances na famille na Mobimba. Et na ndeko na biso ya mobali a perdre mwasi na ye. Bandeko pe botika koloba bayanzi balie mwana bango botika biloko wana c'est pas bien. Famille eza na pasi. Botika koloba ke bayanzi balie mwana bango. On est batwa liboso ya kowela kokanga ma conseil o madame Belleville pesaka et surtout talama événement salami film homicide et ça makina Kinshasa et makamu oyo likama ekutaneli biso ya sœur na biso Rita na Kinshasa. Na Kinshasa, ni na Lubumbashi, ni na Poto, ni peut-être na pays Afrique, na Kinshasa. Donc, et puis si passe makasi. Pour la biso, il faut boye baké. To tchaka ka ateke, nenge bandeko ba lo ba yanzi balie. Oui. Peut-être bino bo ba preuve. Boyebi lelo même na ba veni to koma na ba ndoki ya veni to koma to zaka na bango ba jaloux na ba jalouse to koma na bandeko bandoki ya ba camarade o bo tambo na bango to koma na bandeko ya ba quartier à part aveni na nu quartier ya commune bandeko nanga tango ba film ezoleka boye baka kozwaka mateya. Tokoki koloba bayanzi balie ye. Tokoki koloba mobali wana ndenge nini yake kobala ye kaka. Après koba est-ce que madame Belleville na film na événement film c'est le cas. Mais événement est kosalama après film. Donc en quelque sorte madame Belleville abandai ko avertir kaka sœur na biso Rita telelo père son âme to mobali na été abandai ko avertir même na biso na moment na sa l'émission oyo film homicide wana ezaka côté ya parce que diable alingaka mariage diable alingaka ngote. Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue sur votre chaîne Haute Bascule Télévision. Merci beaucoup à tous les abonnés. Merci beaucoup à tous les fidèles et tous les internautes. Au besoin d'Abisso partout dans le monde entier. Merci beaucoup pour la fidélité Nabino. Merci beaucoup pour la like Nabino, pour la commentaire Nabino et surtout pour la partage Nabino. Merci beaucoup. Nous allons continuer. Kolanda chaîne Oyo Haute Bascule Télévision. Merci beaucoup. Bon continuez toujours Kolanda. Bokozala jamais d'ici la chaîne Oyo Haute Bascule Télévision. Merci beaucoup
à l'initiateur, le manager de l'X, le visionnaire Papa Tigre qui est actuellement en la ville à Texas, na États-Unis, Oyo, et à Biso Nabino, bureau HB Media, ezali disponible surtout pour na chaîne Nabino, Oyo ezali awa, Hot Bascule Télévision, matière de famille Libota News, et à part ça, tozali ko accompagner ba événement ya minene, oyo bozo ezo senga ke prise de vie ezalawana, donc disons audiovisuel ezalawana, mariage religieux, coutumier, civil, même prédote, anniversaire, ba meeting moko, ba cérémonie, ba conférence, o bolingi média to ba image to ko to accompagner bino na ba image. Beaucoup ça jamais déci bobenga bisoka na ba numéro wana. Merci beaucoup na ba famille Bota nyonso boza de partout. Darling Love CPI na bango na pesio bambote belé CPI de la presse bambote belé Dodé Mavumi sa Joao Pedro bambote na ebelé depuis Hollande, sans oublier na kobo sanate couple bio couple moko bazali na Suède Mama Dongoma motema ya Fioti Ngoma. Bon exemple na artiste comédien ou azali ya na biso kulutu na biso lelo oyo azali exemple munene oyo abalela biso ser na biso Mama Dongoma motema na ye moko ya Fioti Ngoma. Merci beaucoup na ba famille Libota et famille Libota, je crois bien et ngana lobaka chaque fois et biso chez biso tamo rezalaka te. Alors famille Libota biso tozawana pona kosala musala. Madame Belinda Kandi azawana pona musala musala et surtout pona côté à Batou pona ko avertir Batou peut-être à travers ba œuvre nae. En tout cas lelo sujet à lelo mingi tokolobela événement munene oyo komeli biso na République démocratique du Congo et pesi pasi mais événement oyo komeli biso triste nouvelle oyo komeli biso na kati ya mboka ya ser na biso Rita oya tiki biso en plein mariage, en plein donc déjà basala ki mariage civil et bakoma ki siko na coutumier ndenge bolandi na batak wana et pesi pasi siko pourquoi lelo toye kolobela likambu likama munene oyo komeli biso parce que ser wana zali ser na biso azali na République démocratique du Congo bomoni même mariage wana civil babande ko salango on a biso na commune Ngaliema esika oyo mariage civil elekaki mais tala ser na biso service traiteur babongi sami déjà baya na bongi c'est déjà maramutu babongi c'est déjà mise en place et salami et tika ba invité na marié baya et botala ndenge ser na biso atiki biso pona information tozui malaise kaka mte salaki donc bande konanga madame Belleville lelo soka zo sa ba film bande konanga botala kango kwa lokwa ba film té à chaque fois toyaka atolo baka madame Belleville saka ba film au mona peut-être tanga sali film et surtout makambo zo sala matro madame Belleville sala Kinshasa makambo bomona makambo esalama mariage madame Belleville sala mariage triqué bomona ndenge ndeko na biso do la star mariage na ndenge salaka et soto bito compter wana te bomona pe ba mariage ba mususu et komaki presque lokola mariage triqué et madame Belleville ayaki ko sala film moko homicide oyo Dacosta azalaki kobala Dacosta azobala mwasi akufi na salon de coiffure mwasi asalika malaise akufi na salon de coiffure je crois bien akufa na film yana homicide mwasi akufaki na je crois bien na film yana esuka na 20e épisode ezali film euti koleka alors tango madame Belleville akosala ba film bandeko nanga bofongola matoi boyoka lelo et puis madame Belleville kaka te tango ba comédie ba kosala
lelo malgré ba comédien msou baza na capacité wana te o madame Bellevue aza nango lelo parce que normalement cinéma eza na port na mboka cinéma e avertisaka bato likambo moko boye keba likambo boye ko yela yo tala ndenge madame Bellevue asalaki film ya homicide mais likama ekozwa biso lelo toza le 40e je crois que esalamaki le 26 donc esalamaki mokolo ya simalobi nde likama wana esalami le 26 et film wana madame Bellevue asalaki homicide bandeko na nga tangu surtout bandeko na biso ba congolais communauté na biso boyeba yango bien ba film ezaka ba film ete poto sekisaka bino poto lakisaka ndenge nini ya kokatela batu mangala ba film ezali kolakisa biso ndenge nini ya kovivre na société ba film ezali kolakisa biso ndenge nini kolongola biso na mabe rôle ya cinéma yango wana rôle ya cinéma ezali kolongola batu na mabe kotalisa batu komema batu na pole et tango bozali kotala ba film surtout ya madame Bellevue botala kango ka te ezala ngo film botala ngo peut est-ce que makamba boye sala maka alors pour kota na kati pene ya likambango mariage ya Dacosta salaki mariage na mariage na ye mwasi akei kokufa na 11e épisode na 11e épisode nde mwasi ya Dacosta asalaki malaise na salon de coiffure na 11e épisode na film na biso homicide donc mwasi ya Dacosta asali malaise na salon akufi kuna na feti batu babandi na bango koya na feti e baye ko apprendre mwasi akufi na film na biso homicide na film homicide mwasi ya Dacosta akufi en plein mariage et puis mariage nini mariage na biso kaka oyo ya Kinshasa et tomoni sœur na biso Rita sœur na biso atiki biso likama oyo en tout cas nazo pesa ba sincère condoléances na famille na ye mobimba et na ndeko na biso ya mobali a perdre mwasi na ye bandeko pe botika koloba bayanzi balie mwana bango botika biloko wana c'est pas bien famille eza na pasi botika koloba ke bayanzi balie mwana bango sœur na biso Rita atiki biso yango nga na koya koloba boye tango tozotala ba film boyeba ke ezaka ba film te eza ba leçon omoni diable abundisaka libala makasi tala sœur na biso Rita diable atiki pena ba somba biloko diable atiki pena ba cérémonie ekende mais ba eko zo sœur na biso na nzela azoya po aya ko rejoindre mobali na aya ko rejoindre batuna feti mais sikoyo sœur na biso asali malaise babi nio do étouffement sœur na biso étouffement ka ne mute bomiye ok abasalaki déjà mariage civil alors bandeko na biso il faut boyeba ke to tchaka ka ateke ndenge bandeko balo baba yanzi balie oui peut-être bino boana ba preuve boyebi lelo même na ba veni to koma na ba ndoki ya veni to koma to zaka na bango ba jaloux na ba jalouse to koma na bandeko bandoki ya ba camarade o bo tambo na bango to koma na bandeko ya ba quartier à part avenir nanu quartier ya commune bandeko nanga tangu ba film ezoleka boyebaka kozwaka mateya tokoki koloba
bayanzi balie ye tokoki koloba mobali wana ndenge nini ake kobala ye kaka après kobala ye mwasi akufa na étouffement tokoki koloba nyonso mutu ayebi eza nzambe et puis excusez oyo ndeko na biso amonaki ye moko kaka nde mutu fa aloba ndenge lelo bandeko na biso bakoma kotuna ebembe omonaki nini ebembe akorépondre ndenge nini soki amonaki nini. Donc nga na ye komona lelo madame Belleville aza na likabo moko boye nzambe apesa ye. En tout cas bandeko na nga soki yo olandaka bafilme ya madame Belleville même na biso bafamille libota totalaka ngo tozoka baleson direct. Yo mutu ozosala mariage, yo mutu oprépare mariage, yo mutu ozobokola bana na yo na kati ya filme ya madame Belleville bazolakisa foyer moko boye yo mutu ozosala otala makambo nyonso eleka na kati ya filme et d'ailleurs na kati ya filme makambo tu tolakisaka ezaka na kati ya société soki kindoki mage tomona bandoki nde balokaka te me toyokaka. Alors cinéma tosalaka oyo toyokaka na oyo tomonaka. Alors bandeko na biso faut faire très attention na mokili oyo toza lelo mutema mabe ekomi makasi. Tango madame Belleville azoya koteya na bafilme eza moment otango bato bazolinga c'est ça ozomona madame Belleville azoteya na bafilme na ye pona kolongola bandeko na biso pona kokebisa bandeko na biso mais y a des bato oyo bazoya po ba distraire bato po peuple de Dieu azala verti te po peuple de Dieu azala sauvé te. Yango zomona bandeko ebele bakolingaka madame Belleville parce que madame Belleville même bafilme ne ezolakisa misala ya diable ebele ezolakisa bato ya mitema mabe ezolakisa bato oyo bazoyina bato na bafilme na ye. Yango zomona eza l'une des choses oyo bazobundisa madame Belleville. Et voilà likama tozwi sœur na biso Rita en plein mariage atiki biso. Donc film homicide et ça la mise qu'on a réalité. Est-ce que madame Belleville na film na événement film c'est le cas mais événement est ça après film. Donc en quelque sorte madame Belleville abandonne quoi avertir kaka sœur na biso Rita telelo père son âme to mobali na été abandonne convertir même na biso na moment na sa l'émission oyo film homicide wana ezaka à côté ya parce que diable alingaka mariage diable alingaka ngote diable alingaka mariage te. Alors yo pendeko yo ozala mariage tika distraction sambela kosala bajete sambela salambela yo ndeko za na procédure ozoluka musala tika distraction sambela évolution mutu diable pa linga yango te po ya pesaka oyo ezalaka nango na tina te mais ayebi ke musala peut-être ozozwa na mayele no tangi musala ozozwa otie likelo na nzambe diable akobundisa ope kaka po azela pesa bapesa oyo aye. Alors epesi pasi mingi komona sœur na biso Rita tiki biso. Donc film homicide na réalité sikoyo. Voilà madame Belleville lelo ngana lobaka ke chaque fois soko ke église te tala ba film madame Belleville bo pesa ngana raison ba ndeko na ngai tanga na lobaka ba bino pe bolingi bomona ye akomi nani. Voilà ce que ba ndeko na biso nyonso tout information tous les Congolais communauté na biso ya libanda ya partout botali yango film homicide yango yo et salameli ndeko na biso sœur na biso Rita. Donc artiste aboye siko il faut tozala ne kaka nako et puis tozo baka film homicide Kinshasa makambo ni sama na Kinshasa kaka na peyo asaila ki film mariage triqué ba titre belo asala combien de makambo isalama
rôle ya cinéma et si comme madame Belvé kenda kotanga ezali ko longola batu na mabe ko tia batu na pole ko avertir batu yo za na kata société ebake tambola boye banga nzambe ko sala boye te. C'est ça apport ya cinéma. Apport ya cinéma ezaka te o cheki timoko boye na balabala bovani bozo bwakela batu bambwakela bozo tumola batu. Oui, bon là ça m'a comme ça la société, mais bon panza mutu na ba idée ko avertir batu ko teya batu. Cinéma ezaka te ko sekisa batu. Cinéma ezaka te que ko faire distraire batu. Non, cinéma ezali ko enseigner batu ko former batu ko informer batu. C'est ça rôle la cinéma. Et puis ezaba biloko oyo il faut ba continue biso même ya NTPC. Oui, ba tchaki série moko ba formation, malgré ba tebele ba kima na ba formation. Même c'est ça, il faut bête le boko na mesa cinéma na biso, il faut être capé culture ya mboka bien. Cinéma na biso était ya pe batu. Alors ceux qui te komi ko tambola boue et ko zala malamu. Bato loko ba madame Belvi ba koma ba film boy. Ceux qui baza ata 10 na République démocratique du Congo. Na nié ba effort ba ninga musute ba osala musala mais ngai na ebi ona oloba na maîtriser ona oloba. Ba scénario ya boy. Oyo ezo te ya batu boy, ezo kamwisa batu boy. Ceux qui ezala kwa yango zo mona ba kofinga kaka ka madame Belvi po baza na posa ba bundisa. Eba evre oyo madame Belvi azo salaka. Bandeko ba sala tout, tozo sala tout, kimie kota, tolo belaka ba vrai evre. Bandeko na biso, oui, na pesi ndeko na nga nani, Sherika Mbote. Et analyse o Sherika salaki, ba biso yo, tant to kota ki to sala être, to sala animation parce que bandeko finga biso. Yo mutama boke, okomi chroniqueur ndenge nini, mais ok. Na ba États-Unis na ba Europe wana esalaka nango. Ndeko na biso même ya Ivoirien oyo, aza animateur. Aza pe sous comédien. O akota ki fait rigola na podium na Stade des Martyrs. Mais na Congo ka so ba moni mutu mo boye, azui a tche micro, a komi chroniqueur, a outi na théâtre et komi problème. Mais il y a des grands stars. Ba star rebelle na monde. Aza peut-être na musique. A comme ça la animation culturelle, a comme chroniqueur, chroniqueuse. Mais ba biso le loto fingama. Et na ba ndeko mususu pe bazoya bazo fingama. Alors bon ni ma pe ma fingo ba finga biso leti ba finga biso longbana mutama boke. Mais qui vous a dit que mutama boke a comme ça la animation culturelle? Et le loto zui raison. Néo na biso Sherika expliquer en clair atengina ba combo même si na ba Mike Tyson nga na mona Mike Tyson alongwe na box aye na catch alongwe na catch asala animation na mona muto a tenir rigueur kaka na Congo apesa ba tu ba chance. Bon heureusement ba biso apesa biso ba chance mais to bundana to vandisa ba combo Jericho Betox papa kuluta famille bota koko ba warrior 207 de la presse na vandisi. Alors balé qui n'a pas boya so ibo fingama batama boke bo comme na chronique ndenge ni bo fingama ka ndenge ya na bino pa fingama ki. Mais sauf que bo tala objectif na bino bo tala vision na bino ndenge boyeli yango tout le monde a quoi na chronique ya français te, tout le monde a quoi na chronique ya lingala te, tout le monde a quoi te bana kini bana poto bino mo boyebi te. Tout mutaza na façon na ya oye. Alors en tout cas, et puis si passi, comme on a, ser na biso rita tiki biso, famille ba kolela, bandeko ba kolela, baninga ba kolela. Alors, tant que tozo talaka ba film Madame Belvi, tout talaka ngona bokebi nyonso, eza ba conseil bandeko na ngai. Tozo kangoka film te, eza ba conseil. Bazo conseiller yo mutozo vanda na mutu boye tala, yo mutoza bozo sala mariage tala, yo muto wana kata compagnie tala, bitumbeza partout. Alors to kende vraiment na ko zala koyoka ba conseil ya ba filme
ya sœur Nabiso Belinda Kandi, Poutine de l'écriture, Maman Koma, bravo encore Madame Belleville, bravo encore na en tout cas Moussalo Zosala, famille Bota, en tout cas eloko oyo, ta on a moni événement oyo, en tout cas nabi Madame Belleville oyo. Nzamba inspira kaye avertir batu, ateya batu, asaka babiloko boyeke babiloko bamakamba boyeko salama ou comment na raisonner mbamoko film homicide. Na raisonner nabi sœur Nabiso Rita akufi en plein mariage. Nenge tonton d'accord alelaki mwasi na akufaki en plein mariage. Donc esalinga nzoto malili, esalinga kobanga nalobi Madame Belleville. Et d'ailleurs film homicide eza film oyo uti ko salama après mon vouloir m'a coquifié. Voilà. Tant que tu as un homicide, mon vouloir m'a coquifié. Donc, film homicide, un mois passé, un mois. Voilà, un mois. Oh, une année, un mois, si c'est un mois ou 2 mois. Donc, en tout cas, Madame Belleville, Aza Nzambe, bandeko nanga nakosilisa awa epesi pasi sœur Nabiso Rita atiki biso en plein mariage étouffement moko esali kaka na nzela ndenge selon les informations ndenge toyoki abandai koya pour rejoindre place oyo ba rejoindre place oyo fait ça sœur Nabiso atiki biso. Alors to négligeaka cinéma na biso te. To boite ba novela sezali, ba Hollywood ezali. Mais surtout Madame Belleville, oui, asaka film oka pona ba congolais te, asala kangoka pona ba africain te, asala kango pona tout le monde. Mais la charité bien ordonnée, ba to liboso ya ko wela ko kanga ma conseil oh Madame Belleville pesaka. Et surtout talama événement salami. Film homicide et ça makina Kinshasa. Et makam oyo likama ekutana biso ya sœur Nabiso Rita na Kinshasa. Na Kinshasa, ni na Lubumbashi, ni na Poto, ni peut-être na pays Afrique, na Kinshasa. Donc, et puis si passe makasi. Merci beaucoup Nabino tout bozolanda. Papa Kuluta famille Bota, Bolandi Papa Kuluta famille Bota. En tout cas, événement oyo et salami et puis si biso pasi. Yango moni pona lelo na yaki juste na sala. En tout cas na lobele événement oyo na la kisabandeko niveau ya musala o Madame Belleville zo sala. Merci beaucoup Nabino tout bolandi biso na Haute Bascule Télévision. Merci beaucoup na Papa Tigre manager de l'X. Merci beaucoup na Darling Love CPI de la presse. Merci beaucoup na yo. Merci beaucoup na Papa Alino Soba Motema ya Matina. Merci beaucoup na Maman Brigitte Nkoufi. Merci beaucoup na Baza famille Bota ya Londres, la maman chérie à moi si ya Sylvine Jolie, Maman José Lussadissou, sans oublier ma petite ya famille Bota ya Madame Belleville à Cape Town en Afrique du Sud, Deborah, moi en Abisso, il y a Kassavou Bouana face à Béni les visionnaires au Pesselanga, ma base à famille Bota en Afrique du Sud, na Cape Town. Alors Bibish Kande ya BBC, Mama ni Mama na Popular, Bamboteno Ebele, et na Bosanité, Mama Francine Matondo, Bamboteno Ebele, Mama Francine Matondo, Bambote Ebele, na Mama Aline na Toronto, na Pesio Bambote Ebele, vraiment, Sœur Nabiso, Lydie, base à famille Bota, ya Sénégal, base à famille Bota Sénégal, en tout cas, base à famille Bota Sénégal, Bozaki Toko Wapi, Sœur Nabiso, Lydie,
na pesio bambote ebele penza bambote ebele ser na biso et merci beaucoup na ba famille bota nyonso o bolandi papa kulutu na bino ya musuni merci beaucoup na bino nyonso en tout cas nzamba lola apambola bino ba base nyonso tout ya Afrique du Sud ba base nyonso tout ya Brazzaville ba base nyonso tout ya patata moi sinanga na nampoi bambote no ebele Lidi Moussanda depuis Sénégal na pesio bambote ebele pesela ngai bandeko nyonso batalaka TV moko bato ebele na Sénégal bambote ebele na bino nyonso. Voilà, en tout cas, quant à moi, Botika l'a toujours branché, scotché la chaîne Nabiso Haute Bascule Télévision. Merci beaucoup Nabino nyonso. Merci beaucoup na ba famille Bota. Merci beaucoup et na ba famille Bota nyonso bobenga nga pona kopesa nga ba conseil. Merci beaucoup Nabino. Bye bye.